Karine Mokonzi, la baronne Karine Mokonzi aboti. Bandeko ngana lobaki kaka na émission lelo na tongo que la baronne akobota le 30 juin. Mais bandeko nzoka Henrietta alobaki déjà papa robot pourquoi le 30 juin musika bongo. Ngana zali makambo ba indépendance te. Naza pe chombe te naza kikuli. En tout cas, président Tony Guérin, quand on est dans ce loba, nazo sepela ba maman nyonso bozo ben awa tozali toujours na rythme ya célébration. Tolobi boy la Chine. À partir ya lelo, ba nouvelle nyonso tout ya mame manda kolekana na chez Mokonzi. Donc ba no kota mboka revino ba no kota, ceux qui attendent rosala vidéo te ata ya audio ba no kota po biso moko to décortiquer matière. Ba chaîne misusu elobelaka bulu yeke na la Chine. Tolobaki tozo misala Chine na bomoko. Na bomoko na biso to décider ba nouvelle nyonso boko bando sango chez Mokonzi. To ba kota ata soki ezali vidéo te ata audio. To ko banda ko kota de manière que mami pe akotisa mbongo na chaîne ye. Ba news nyonso o ba kote dimaki o to le mariage coutumier e ko banda ko lekana awa. To ko banda ko pesa ba idée awa. To ko banda ko koloba awa bobo sana pete tozana ba chaîne na biso o ezaka ba chaîne partenaire o elobelaka pe mami bango pe bakolo de manière que matière na biso o tonzi to ko décortiquer yango malembe boza la recette okina aboti abotolobi oyo eza matière to ko pina malembe tozo jota po ngolo kombo pe a bénéficier pe na kombo a kotisi na pe mbongo na chaîne na ye. Tony oloba ni na kati ya makambo nyonso. Na koloba preso ki mama o asisi parce que abeka tellement trop azapena. Karine Mokonzi, la baronne Karine Mokonzi aboti. Bandeko ngana lobaki kaka na émission lelo na tongo que la baronne akobota le 30 juin. Mais bandeko nzoka Henrietta alobaki déjà papa robot pourquoi le 30 juin musika bongo. Ngana zali makambo ba indépendance te naza pe chombe te naza kikuli. Henrietta azwa afungula abima pa. Karine Mokonzi aboti. Bandeko Karine Mokonzi, la baronne aboti. Aboti bomoni ndenge na beti loboko na monoko te mais masque oyo ekomaka pe loboko pona beta wololo. Mbote bapapa bamama bandeko mbote baranto na barandonete mbote batoyo balingaka ranto na ba oyo balingaka rando teo bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote banamike na ba bébé Henrietta ye bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Félicitations, Maréchal Eka. Félicitations, Karine Mokonzi, Mampoline, la baronne. Bandeko, la baronne abotaki. Aboti lelote, mabotaki. Na yebi mukolote bandeko. Bien sûr, na émission on salaki. Na lobaki Karine Mokonzi normalement il fallait abota les 16 makobota les 30 bandeko na lobaki yango kaka par hasard mais Karine Mokonzi na kanisa boti ata les 18 to les 19 na ndimite les 16 pour soki bimi les 16 tango mozo Karine Mokonzi akoloba papa robot yo vraiment kintsor no eleki bon. De toutes les façons, na mesa na kombo wana.
Aïe aïe aïe, félicitations, la baronne Aboti. Aboti, voire même na koti na chez Mokonzi, pour sangango na woyoke la soso wapi. Kaka na chez Mokonzi, na moni, même ina bandeko, bazo convertir en direct, en live, ba chinois. Oye sengote. Bongo ba oyo bavandi na ndaku, bazo convertir, sans que tout le monde bango na ba chinois. Ah, Henrietta, abotamina mapamboli mbala moko, pazako pambola. Bandeko Karine Mokonzi Aboti, mutolo obolukaka yangwane zomonana. Pe mutolo etetash ya munene, parce que ndenge na lobi, Henrietta vraiment abimaki na ndenge ya ba Henrietta kaka, na ndenge na emoko. Po Henrietta le 30 juin lingaki yango te. Abima akata mutolo ye moko. Yango tango bozomona mutolo ya la baronne, bozomona tasha mwindo wana, ezali ndamba makila oikangamaka wana. Ya mwasi oyo Aboti, mutolo bolukaki yango wana. Mutolo mususu ndambu, bolingi boyeba, soki bakokundela ngo wapi. En tout cas, oya bino nde bakundango na Kinshasa, na Angola, na Lubumbashi, na Mushiku, mais oyo ya Henrietta bakotiango nde na musée. Henrietta, il ne fut pas comme les autres. Arrivé na ye na 21e siècle yo. Pour ceux qui na lobby, o arrivé Henrietta na 2022. Moi nani na botami boye. Bokoloba papa robot. Ata na 2022, moi na botama ye lokola ya zate. Mais ana bana si ba botama neti ye na siksa boye. Bon, lokola za moi na 21e siècle. Na tche 21e siècle mobimba. Moi na nini abotami na siksa boye. Pe balobelaka ye boye. Pe abimisaka na barando. Po boya koloba na ngai mwana ya prince Philippe balobela epe merando nini abimisa makambo nini. Awa uniquement na planète otwali Henrietta aza unique de son genre, unique na modèle akobotama na ye pe aza unique na mama na ye Karine Mokonzi la baronne. Papa Maréchal Eka, félicitations. Félicitations, nakosakana te. Henrietta, yewana aye. Henrietta, la fille bien-aimée de papa Eveki Kuli. Bana papa Eveki Kuli pe, bakosepela. Bamona oya bango leki. Nga deja na sepeli na place na bango. Ezate na seki me na sepeli. Makila ya papa Eka Maréchal bazape makila na biso. Alors Henrietta, la fille bien-aimée ya Maréchal Eka, père ba petit. Pe ba petit mususu bakoya deja ebele. A la baronne abotaka na pete. Aïe 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 aïe. Bino kuna bolingi nini natanga bakombo na bino. Mais non. Naza na place muke pona kotia bakombo na bino. Naza penza na place muke. Awa place nyoso. Ezakaka pona kombo ya Henrietta. Ya papa Maréchal Eka Eveki Kuli. L'homme fort, oya bossa, na ndenge kosakana te, oyo ayebi na ba minute, Henrietta yaki akotaki, pe amoni Henrietta, abima, na volonté na ye moko, alobi ba le 30 juin, mawa trop papa, koko robo, po yabenganga deja koko, en tout cas, très gentil, koko nanga Henrietta. Karine Mokonzi Aboti, evangeli ya barene, video ya barene,
Oh Karine Mokonzi, l'icône. Aïe internet et bakisami nini. Bok bakselanga oelandi. Mena la Chine esengo e bakisami likolo esengo. Na bazozo simple esengo e bakisami esengo. Pena kosenga na bazozo bo convertir ba aussi ba convertir. Merci na ndenge bo convertir ba chinois. Ba oyo pe bazoya ko convertir. En tout cas boyo ka sonité bo convertir na ndenge anonyme. Bo convertir pe na ba live oyo koleka mikolo yo tout na chez Mokonzi ezala ekoleka na bandeko na biso o bazo sala bamboka Rovinyo na bandeko nyonso o babandoleka ata sije za mususu okoko benga na yo olobinga na bengi kaka uniquement na convertir na komi chinois kobanga na yo te olobaki ozalaki zozo simple ozali mutu oyo ozana yo innocent ozana yo mutu mabete eloko mabete ozaka kande ozalaki na kobunga tango ye na la Chine okomi chinois en tout cas place na yo ezali pe zalaka Henrietta Karine Mokonzi aboti oh la baronne aboti bino kuna naloba bakombo na bino no place ezate pona tia bakombo na bino ah mama Chacha koko ya Henrietta ah mama Henriette koko ya Henrietta ah ya Tania Mokonzi tata mama leki ya Henrietta Arma Mokonzi Noko ya Henrietta bio Roi David Noko ya Henrietta bio Go Fax Noko ya Henrietta Leketumwana Grand frère ya Henrietta Janvier Mokonzi Grand frère ya Henrietta Janvier yo poza na liste ba bogar kobanga na yo te yo penza ozakotu na ba trace ya Sinatra boye bien no Frank Sinatra ye pazala na forme na yo me bogar na ndenge na ye Henrietta abotami na mukolo oyo yalingaki alembi kolia biloko elongo na Karine Mokonzi abeta pa abima tala Henrietta abima ayaya bino kuna natanga bakombo na bino niete no nada bokokemba bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a donc on va s'entendre ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso jipe kia ma nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelenge ya combat, congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.